Yamona, et l'on va poser la ville pour la bonne solo, pour la communauté, pour la femme. Et d'ailleurs, vous faites, ça, ça va, à vous faire la chose. Vous venez, pour la sauter, pour la motiver, pour la motiver. On peut venir sur la ville où il y a, comme moi, à l'ouest de la Yamon. Mais nous autres, les gens, la chose de là. Il faut prendre le bison. Pour nous, quand vous voyez la raquette, et vous avez nous autres pas tout le monde de Kata à plusieurs morceaux. Les moments et vous combattez, et vous tirez à la moco. Et vous allez voter, hein? Ils l'ont montré, et vous tirez à la moco. Et vous allez ça de l'unité. Et vous allez à la moco. Pour le faire la femme. Et vous allez voter. Oh, il y a pour nous, c'est avec une longue. À couper. Comment ça va faire? Bonjour, la compassion. Bonjour, ça va aller comme tel. Ton émission, c'est une chose de capter pour l'hiver. Mais vous dites, ça va aller passer. Autre que l'hiver, ça va aller. Femme, terre, dans le Sénat, il y a solo. Nous sommes dans le Pina, nous sommes au Pina, à l'île au Sénat. C'est qu'à l'île au préparé, où nous le faisons. Et ça va aller. Et je pense que Papa Simon qui manque et l'Église en tant qu'institution, et puis si nous surtout opportunité à réintégrer l'Église. Les textes sont là. On peut les demander ici, on va vous les donner. Les textes sont là. Et permettre à surtout à réintégrer l'Église. Donc moi je crois qu'on doit parler de réintégration. Et la réintégration, c'est chacun, tout un chacun dans son entendement décidera oui ou non de réintégrer ou non l'Église. Donc je n'aime pas le terme de réconciliation. Je crois que c'est un terme inapproprié à la situation. Émission bino bokolingaka mingi émission masolo. Émission masolo ezali émission oyo koloba kobele masolo ya monene ya Papa Simon Kimbangu mpe libota na ye. Na mokola lelo na émission na biso bokomona tozali na kati na mboka ya Nkamba Jérusalem. Esika tokosalela émission na biso. Mpona ni te kosala ngo awa pamba te na molulu monene oyo toyaki bandeko ya Europe na ntina mosusu te na ntina ya fête ya le 8 juillet. Nde na mokola lelo na émission na biso tozoi invité moko monene, mais invité wana azali moko kati na makila ya Papa Simon Kimbangu. Yango wana tozali na kati na plateau na mokola lelo nde bokomona ye moko akomi la kisa soki azali nani katazali mwana na biso papa na biso oyo tokozalaka na ye na mboka ya Europe. Ya solo bandeko na bombango tokokende na ndeko na biso ya liboso oyo invité na biso pamba te tozali na lingai moko te na kosala mosala yango nazali na ndeko na biso ye azali directeur ya preski na paroisse ya Saint-Ouen kasi ye moko komi pesa kombo na ye sima toyambi mo paya na biso papa mbote na yo. Mbote, nazali directeur te, nazali nde responsable, il y a service à presse na Paris Saint-Ouen. Merci. Awaneki pour la précision. Kombo nangai papa Maludi Sébastien et na kotombela papa Lambert, en tout cas na kopesa Longonia, na ndenge te au réunir biso le na plateau pour être to koka ko limbola likambo, hein? Oyo ezali na biso mokolo mwalelo pona ko lendisa kondima ya bato et pona ko panza sango ya lingomba ya Papa Simon Kimbangu. Voilà, na rolinga to kendena na vif du sujet avant na poser ma question na ngai. Merci. Merci Papa Maludi na pesi na remercier pambate
na invitation na ngai ondimi yango mpo ete tosala mosala oyo na ngai na yo elongo mpona koyamba ndeko na biso mwana na biso papa na biso ye azali moko kati na makila ya papa Simon Kimbangu oyo azalaki mutu lokola ngai na yo te kasi azalaki nzambe molimo mosanto kati na biso yango wana nakopesa ye mbote papa mbote na yo na ekozala esengo mingi papa na biso pamba tozali papa na biso o se présenter po ete bandeko bazali kolanda biso bayeba nani mutu tozali na ye na mokola lelo na plateau na biso napesi yo maloba. Merci. Comment on a le Kubika Kimbangu Pakis. Nazali mwana ya liboso ya maman Dengue Nantimbe Emily. Na papa le Kubika Silumena Jean-Jacques. Ya solo bandeko bouti kolanda biso papa na biso yende oyo toyebeli na kombo ya papa Lukubika Kimbangu oyo tobengaka na kombo ya papa Pakisa. Na mokola lelo papa Pakisa azali na mboka ya Nkamba bozali komona ye azali ya ndambu te azali papa Pakisa ya mobimba malgré tout bokomona avandi kasi papa Pakisa azali ya mobimba papa Pakisa ya solo na pesi yo merci mingi et puis na ndenge ondimi invitation na biso na mokola lelo toya tosala na yo émission oyo papa Pakisa ezali na biso esengo mingi na bandeko bazali kolanda biso mpo ete bamona biso yo na biso tovandi esika moko ya solo tokosololaka tokozalaka ensemble na mboka soit na Paris ou na Bruxelles tokosololaka kasi na makambo na lingomba tozalaki na yo liloba moko te pamba te tomonaki ke okomaki na el mususu na kanisa oyebi mais lelo ngai na yo tokomi na yo esika moko tozali koloba na yo munoko moko ndenge bakolobaka ya 3 égale 1 papa Pakisa ya solo koki kopesa biso likanisi nini ezwaki yo mpo ete lelo ozala na mboka ya Nkamba Jérusalem. Liboso ndenge toyebi biso nyonso église ezwaki ba secousse ezwaki ces 8 dernières années et de se retrouver qui de l'autre côté dans ma maman mais avec le temps après mûre réflexion après mille et une réflexion et comment il était nécessaire dans une église parce que l'institution et l'église Zali Awa chef spirituel de l'église Zali Awa et puis donc le bon sens veut que toujours en accord église. Et puis moi, en tant que kimbanguiste, je ne peux pas continuer à encourager ou à permettre cette division. C'est simplement ça. Papa, il y a solo papa. Na moni kolobi ke tango ekoki ozonga na église. Mais epai bokendeki. Donc tokoki koloba ke ezalaki église te. Et pas ozongi nde ezali église kimbangiste na ebité ce qui na motuna ko kibima ko limbolela biso ngo bien po te to ko koyeba biloko mibale wana oui ezali ki église te parce que mes parents ont toujours dit que place tokendeki ko bombama bakendeki tokendeki moi le terme exact était si je ne m'abuse pas retraite spirituelle, j'entendais ça comme ça. Donc tu connais des bon parce qu'effectivement par rapport à la famille il y avait quelques désaccords entre clergé de la famille et puis d'ingoma de la famille. Donc tu connais au bon moment. Et c'est juste que voilà, après mûre réflexion, moi personnellement j'ai jugé bon de revenir à l'église parce que ma raison au salaire que toi je ne le trouvais plus personnellement valable. Donc je n'ai rien dans une église, tout ça. Papa,
na mokola lelo ya le 25 août tikete babena biso mokola lobi le 26 oyo topresentaki papa simon liboso na bato tika ete mosala na ye ekende liboso ezonga lisusu bate moyimisata na kupa soni pamba te toyaki na mokili mpona kosalela bino misato ezalaki mpona kosalela satana te bino boyebaki yango wana biso nyonso ndenge tozali awa oponaki biso po ete tozala na bino elongo nzambe na biso tosengi molimbisi na maye nyonso mabe tokosalaka limbisa biso limbisa biso limbisa biso tokozongela lisusu te papa tika ete obongisela biso po ete mokano na yo ekokana moyimisatana akufa soni programe ndenge bino misato bokangiaki yango papa simope otalaka bino moto oyebisa ye kamala mingi te yango wana eloko wana tokosala bino tozala na bolingo solo tobakisa bibele ope tozala ezali bote satana akokokaka soni oyokali tozala na so te tozali kokende tozali kozongatima te mokoke nyonso ezali koya mwalomu alobaki na ngai yango me nzoto eza na nzoto ya solo mpenza efonanfante biso bobanduku kabula boyebaka te ezali nzoto akupasi motima mozokata aplikane moto lingomba oyo ekokufa te ekokila kaka moko ezali bote ilongo te ekokilaka moko ezali misato tidine te ezali kaka moko oyo ezali na nzamba ezali bote oyo akomani te azalaki longo akufi kobosana te ozomona kuba simo ozokosakana na ye likamu te tonimishange nyonso na likamu te koniba yango me otina kosakana na pasiko otozali kosala ezali kosakana na ye pamba te aza kosenga ya solo mosoko ozali kopinga oza kopinga azali kosenga seke azali koprepare kumura makani eza bote si nakoleka na ndeko na biso moninga na biso ntango mosusu ozali na motuna kotuna na ebandeli nde topesi yo maloba. Merci papa Pakis nakanisi tokutana no mwa mingi na Paris et jour moko totenaka conférence sur le Mandombe na Paris 8 yo ozalaka enga nazalaka intervenant namonaka yo très intéressé ntango batunaka question moko sur papa Simon Kimbangu osengaka même micro po o répondre bon et depuis ce temps nakolinga vraiment tout se suivre un peu dans l'idée pour essayer de faire le travail de fond et Lingomba. Bon, rien que nakomona yo, nakoyoka yo, je sentais déjà na yo que vous allez bouillonner de réflexion. Tu réfléchissais beaucoup. Et moi j'aime ça. Mais par contre, au Kenya Lingomba yo lingi, on ne peut pas porter un jugement de valeur. Donc nago tika yo parce que aux appels na droit, il y a aucun Lingomba yo au lingi. OK? Mais si au total, Lingomba, il y a 26 égale 1, NAC 3 égale 1, au fait, différence de fond ezali na 4. Différence de fond ezali. Il y a un tuna, un yeba. Tant que yo, ok. Et là, on est sonné. Et pas une yo. Et là, on est ya mutuya, où il que il faut revenir. Pour commencer, je dirais c'est l'enseignement, il y a Papa Fumalo, Papa Djangenda. Depuis toujours, on s'intéresse à tout, on a un message spirituel, une vidéo spirituelle. Et parmi les messages, j'ai retrouvé une vidéo où Papa Djangenda supplie l'église, enfin l'église, de ne jamais diviser son église en deux. Quoi qu'il arrive, tout le Lingomba n'a été. Et dans cassette on a s'il faut même à Fukamapo tout diviser l'église n'a été
azaki prêt à ça l'emmener bandimi baboya qui non papa comme ça dans le. Donc je sais que parmi les soucis, ses plus grands soucis, c'est l'unité de l'église. Alors après, je concevais mal que Ngaï, personnellement, en tant que petit-fils Naé, je sois parmi les acteurs au bazo permettre, au bazo, je dirais, entretenir cette division. Parce que je ne peux pas être en contradiction directe avec mon Dieu, moi personnellement. Donc, rien que par rapport à ça déjà, on a mon avis qu'il était nécessaire et important de réunifier l'église ou alors se décharger de cette responsabilité-là. Ça c'était un. Ensuite, l'histoire. De 1992 à 2010, nous avons tous écrit l'histoire par nos actes, par nos propos. Nous avons fait l'histoire telle que nous l'avons tous vécue de 92 à aujourd'hui. Alors, il y a quelque temps, nous avons prendre un peu de recul par rapport à certains événements avec l'église et en même temps, on va dire, la famille. Et dans ce recul-là, j'ai refait une lecture de l'histoire de 92 à 2000, bon, c'était en 2007, on va dire, de 92 à 2007. Et là, j'en ai conclu que qu'il était inopportun de se retrouver, on va dire, à 26. Et qu'il était inadéquat de notre part de justement d'entretenir l'existence de 26. Parce que le chef spirituel de l'église, c'est Papa Simon. Tout le monde a qui le 26 août 2001, Papa Laxak Bissoye A. L'institution, l'église en tant qu'institution reste l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Et il n'y en aura pas deux, il n'y en aura jamais deux. Et donc, je peux comprendre que loi Moussou c'est église et c'est parce que tout ça, je peux comprendre ça. Mais de là à entretenir cette division, franchement, ça personnellement, je vais pas participer à la campagne. Ba maman na batata soko bwaki miso na bino esika ba pigeon bavwandi ba oyo bakenda koluka kolia mais tango bamoni biso ye na de bondele bango baye même pas nini bango bayeli ezali mpo ate bapesa biso ndakisa nzala ezali na bango kasi toye koyanga awa bango mpe baye ezali bandeke nzambe alobi ete tosala ndeke asalami kasi yo mutu akamati maboko na ye ya peto abongisi yo donc tozali banzambe ezalaki tata mfuma longo azali nzambe te ndenge papa badingisa lobi bana balobaki na ye nde papa andimi nde ye azali nzambe tata badingisa azali nzambe mama mpu azali nzambe papa akema azali nzambe papa nsomi azali nzambe tata samba ou bien papa monzaka ou bien papa ngabala ou bien papa madudu biso panso tozalewa moko azali nzambe kubusa na kadeka mwana te ndenge na luluba na nzambe te to sala mutu na lolenge na biso bata tangwana mutu azali nzambe yemba nano nzema na bino wana boyemba jokuna kinsiona efukamele kwenangese basiza mwela mengeze yezo tumba zambe batwala talisha kuye itatangana ni uyandala mwela me itatata zamula yatina pasane mundame munzilane yekinchona kwa mengina kanza yakona sefufu vima kwa ngese tata ungena mumpase jabe inabu imenda vanga itata zamula yatina pasane mundame munzilane yekinchona kwa
Vitatano Mzambula Yatina kwa sana Yamudame Munzilane Ikinchona kwa mekina kanza Yakono sefu Muvima kwange yese Data ungenula Muntaselane Inabu imenda vangaku Vitatano Mzambula Yatina kwa sana Yamudame Munzilane Ikinchona kwa mekina kanza Yakono sefu Kata ungena la mutazerane Ina buri nenda vangaku Vitatano Yatina kwa sana Yamudame Munzilane Ikinchona kwa mekina kanza Yakono sefu kwange yese Kata ungena la mutazerane Ina buri nenda vangaku bamama batata oyo ezali nzembo kasi maoyo mazana kati na nzembo wana soko na bumbani esika bato baza koyemba yango na bandi kolela na ntina nini nalobi lisusu ete nzambe alobi tosala mutu na lolenge na biso donc biso banso tozali awa tozali banzambe ndenge tozali banzambe ekokaki ata mutu moko na kati na biso nde abonga nzela na kamati exemple ya biso bakimbangiste poate mutu awomela na kati na lingumba oyo il faut azala na vocation c'est-à-dire nzambe abengi ye achi ye na kati na lingumba oyo pwana nini tobutami na kati na banzube ya ndenge na ndenge pamba te biso tobutami c'est-à-dire ngumba na biso ebutami tango oyo mangumba nyonso tu ici ekabataka déjà baracine tellement profonde yango ebibisi mapanga yo okenda kolonda lisusu likambo nini pamba te kufingama kucholama makambo ndenge na ndenge meme oyo osalaka te bato bazale kubibisi na yo yango na ntina nini pamba te obutami tango oyo bango basi bakomeli donc pate okota na ngumba yo solo ozala na vocation c'est-à-dire soko nzambe apesaka yo mongongo na yo te mama po yaka otali ye moto aza kobenga yo ya solo atelami dikolo ya mabanga alobi ale naloni yo isika wana pate obimisa misisa pardon ezali passe kasi ndenge tobengami na nzambe ya solo mama mpu akamati likambo na ye abombi yango abondi na yango tokamata tata samba ou bien tokamata bobe ou bien tokamata tata madudu ou bien tokamata tata ngabala ainsi de suite. Il faut vocation, il faut appel à nzambe soko yango ezalite solo ko résister te ya solo okuzala kembangiste obengami kembangiste bayambi yo okumi mundimi obi bapesi yo pe titre monene bien révérend pasteur kasi lokola okaki yo mongongo na nzambe te ekomi na yo mindondo yo moko kembangiste révérend pasteur
oyo mpasi boyo ndenge nini oyo baza kofuta ngai te ai moyen te baninga na ngai kuna bakotuna kasi bino ndinguma na bino bakopesa ko ntalo boni bakufutaka biso te en tout cas moyen ezali te kufutama te be tosalaka be mosala pamba kuna vraiment tokosalaka bénévolement bon okesa yango ete kuna na biso bakopesaka biso boye kasi na biso elo obandi kutiola batie ngai na komi dignitaire de l'église kembangise kasi mbongo ezali te kidignitaire wapi bongo soko boye malamu nde oyaka na pai na biso aya so na kusilisaka mbe ndenge wana nakoluka likambo mpona nini apele ya nzambe eza na yo te. En tout cas, papa, je suis frappé na ba propos na yo par rapport à âge na yo. Question na ngezali boye. Est-ce que vous allez répondre biso ndenge yo? Na lobi bien, na yebi yo, na monaka yo, na yebi koza mutu moko tu réfléchis beaucoup. Par contre, na yebi noko na yo te. Mais na yebi ke bango pe ils réfléchissent beaucoup. Vous avez presque na même comment degré ya elobeli ya pensée. Mais ni nezo sala que yo na âge na yo zolo baboye parce que biloko zolo ba wana selon nga bango pe bazolo bango. Mais loko moko peut-être zo kabola bino. Peut-être que yo vous allez tromper dans ma campagne intérêté na yebité ou peut-être vous avez une génération directe pour la succession na yebité. Mais vraiment avoir ton âge et ma cambozolo banga il surprendre na ngate mais vraiment merveillenga. Alors na kutuna mutuna na retourna yo tout tigana no ba papa tous na génération na bino ba cousin na yo vous en parlez et bolobaka nini parce que na ibike bino pe vous akana débat bolobaka nini parce que nyonso wana eza ko englober famille ya papa Simon Kimbao lobi ko za la génération na bino parce que eloko elobama ke boya nzambe e ko za kaka na makila ya nzambe tozali pona osala projeter ngai ngapena na tata na ngana ko kumisa tata na ngai mais tata na ngaza aza nul par rapport à papa Simon Kimbao. Na ko uta na village, biso peto na village. Na ko kende pe na village na biso, mais na ke kunate parce qu'il n'y a rien là-bas. Na ye awa. Alors, est-ce que vous en tant que petit-fils ya papa Simon Kimbao, est-ce que vous avez yeba grandeur spirituelle et lokowana? Est-ce que vous avez na niveau nango tala général aya wa général azako lela. Azako tala mboka, azako tala l'église azako lela. Mais bino en tant que petit-fils ya papa Simon Kimbao, en tant que bandimi ya papa Simon Kimbao, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il va de soi que je ne pourrais pas répondre pour tout le monde parce que Moutna entendement nae, ana mael nae pe makansine. Mais je dirais simplement que le souci est présent. Du moins, mes frères et sœurs avec qui je tosola marambo moi mingi. On a tous le souci de revenir, de réunifier l'Église. Maintenant, les intérêts, on a tous un intérêt quelconque, spirituel, matériel, familial, et ça a un intérêt. Je ne peux pas parler des intérêts de tout le monde parce que je ne les connais pas, mais on a dit que l'intérêt d'un personnel, c'est que enseignement, il y a un grand-père d'un rap. Et ça transmet de génération en génération. Et donc, je sais que parmi les plus grands combats de Papa Simon Kimbao, c'était d'abord l'unité. D'ailleurs, on appelle ça Kintodia avant. L'unité. Les grands-pères se sont battus pour l'unité. Et je crois que nous aussi, notre combat doit être centré autour de l'unité. L'unité de l'Église, du peuple congolais, de l'Afrique et pourquoi pas du monde, mais d'abord de l'Église. Et donc pour Nangaï, je sais qu'avec beaucoup de frères, on en parle, on a le même souci, mais après, Moutana degré, il y a courage, je dirais. Il y a courage, parce qu'après c'est une question de courage. Décider de poser les actes qu'il faut. Les actes qui sont en harmonie avec sa philosophie propre, je crois. C'est ça qui est le plus difficile parce que c'est vrai, nous sommes dans une famille qui
où il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui nous orientent vers telle ou qui nous conseillent vers telle ou telle direction. Mais après, il faut avoir le courage, il y a notre propre point de vue, et puis vivre en harmonie dans Makansino, c'est tout. Et je crois que le jour où on pourra tous vivre en harmonie, chacun avec ce qu'on pense, il n'y aura plus de deux églises. Merci papa. Toujours Naruloba que Isaka ko merveillenga, mais Narusuka wana te na continuer. Toujours le baron na musuni hein. Nga nazo présenter comme étant un intellectuel wana za musuni. Hein? Mais est-ce que derrière acte na yo na habité hein, ça sentiment nga. Même yo moko soupçonner le boko moko spiritualité. Est-ce que tu n'es pas utilisé par le Saint-Esprit? Yo étant un exemple, peut-être le yo, à travers yo, bah, ou peut-être et sauter génération mokopo et attaquer nouvelle génération de façon parce que papa Simon Lobi il revient. Il revient avec ses trois pouvoirs, le pouvoir politique, le pouvoir spirituel et le pouvoir scientifique. De temps à Lobi on a azoya kozo mokilio en main. Zolanaka azozo en main. Donc badati to yebi presque. Alors, surtout le bito, ça, vous avez commentaire. Mais il y a un lobby. Tout ce qu'on que yo réfléchir, boye yangwano ye. Mais tout à l'heure, est-ce que mon limo a sali pété katinayo? C'est une question compliquée. Naïbité. Moi, je ne suis pas Dieu et je ne vois pas ce qui est spirituel. Mais naïbi que chaque matin, tant au lamra, tout ça me lara. Tosenga nzambe azala guide ya papa na biso, malaba na biso, makanisi etu. Chaque soir en dormant, tosenga nzambe azala protecteur na biso. Donc je pense que forcément, étant donné que nous sommes dans une église spirituelle et que nous prions un Dieu vivant, donc je pense que forcément si je suis ici, c'est parce que Dieu m'a emmené ici. Maintenant, dans quel but? Je n'en sais rien, mais moi je suis ici pour déjà sauver mon âme simplement. Et après les projets de Dieu par rapport à ça, lui seul sait, moi je sais pas. Merci papa Pakis. Nazana motuna nakoy kotuna epai na papa Pakis tango zaki décision na yo que oya na nkamba. Est-ce que parce que oyeba ki déjà ki na nkamba poko tango, il faut ça la Olanda vraiment ndenge kozalaka oleki na ba bureau pour na kozaba témoignage. Ozi décision na yo pour na koya na mboka nkamba. Est-ce que ba maman na yo kaka maman ya bota yo te parce que maman Emily bango nyonso bazali bayebi ke yo oza na nkamba et puis banoko na yo papa na biso o baza na 26. Est-ce que bango nyonso ou bango nyonso te bayebi ke yo oza na nkamba? Question nanga e mususu tokoyo kaka mingi bakolobaka na 26 toza na ba oyebi ke papa Kis toza na bandeko baza na 26 na Viroflé naza na donc qui camarade comment le ko bandeko lokola papa Pierre, papa Pierce, on pas ça, par contre bazali kuna likamungo bakolobaka ke non soki papa Simon mutu alingaka te ba papa bakende nkamba parce que papa Simon mutu atiaka barrage papa Simon Kimbango kiangani atiaka barrage po ete ba papa na biso oya 26 baya na nkamba te. Mais tomoni ke yo okoti na kati ya nkamba. Est-ce que barrage wana ezali pona bango yo barrage ezali te ou bien ndengeni? Je dirais simplement ceci. Il n'y a pas de barrage. Il n'y a pas de barrage, mais il y a des lois. Il y a des lois dans l'église. Bah, là, on a écoqué qu'on convenir sauter parce que voilà, chacun a son entendement. Mais est-il que les lois sont là? Et papa Simon
est très rigoureux en ce qui concerne les lois de l'église. Il était très content de me voir. Il était très content de me voir. Je crois que mon ami m'a mis ma image. Il était très content de me voir. Mais il était surtout content de voir que j'ai respecté les lois de l'église. Voilà. Et donc, ce qui maintenant baloient en moi, je m'en sers comme barrage. Ça n'engage que moi. Mais papa Simon Kimbangu me l'a encore répété l'autre jour. Il ne demande qu'à ce que ses frères reviennent. Et qu'à ce que l'église soit de nouveau réunie. Donc papa Simon, na masolo na bino, pour ça naye, bandeko naye, bazonga. Bien sûr. Sinon je ne serais pas là. Parce que tout le monde qui maman Ntsalulu, maman Nabiso, azali maman Nabiso aboti biso biologiquement te, azali maman oya biso nyonso. Alingaki koya na mboka na nkamba, kasi tomonaki ke maman azongi. Et toyoki ke maman papa Simon alingi te maman akoma na mboka nkamba. Mais maman azali mwasi ya koko na yo. Moi c'est Nzambe. Mais yo zali makila papa Simon Kimbangu. Bon, na yo andimi. Mais na mama aboyi. To yebite na kati wana. Donc c'est que papa Simon akoboya keloko moko te akondimaka batu nyonso baya na mboka nkamba. Je n'ai pas connaissance de ce dossier avec en profondeur, mais tout ce que je dirais moi, c'est que si moi je suis là, c'est que tout le monde peut être là. Il n'y a pas d'autre explication à donner là-dessus. Si je suis là, c'est que tout le monde peut venir. Maintenant, quand on va là en Belgique, quand bien même on peut être ministre, ambassadeur, millionnaire ou milliardaire, il y a des démarches administratives à faire. Vous allez me faire une demande de visa qui parfois on n'accorde pas. Et seulement en fonction de ce qu'on vous accorde, vous venez ou vous venez pas. Et donc, l'église Kimbangu, c'est une institutionnelle, une grande institution, avec des lois et des principes. Et je pense que si ma mère, je parlerai de ma mère, si ma maman se conforme et accepte de suivre les lois ou les recommandations que l'église a mis en place pour venir en Kamba, ben elle sera là en Kamba. Et papa Simon n'y fera pas objection. Et si maman Ntsalulu ou quiconque veut venir en Kamba, viendra en Kamba. Tant qu'on se conforme aux principes et aux lois que l'église a mis en place pour se retrouver en Kamba. Papa, merci en tout cas na éclairage au Salabiso. Nous sommes venus résumer et penser na yo au lingi kolobana biso était tous les principes et rien que les principes. C'est-à-dire papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu kiangani. Azota les longités, mais azota la conformité et conformité il y a moto par rapport il y a moube kwa lingomba. Na ibité na commentaire té hein. Na commentaire té il y a on a kosenga bato baza kolanda biso. Tolobi moto na moto ana droit ya kozale pas yazali. Ana droit ya kosambela na ndenge ya lingeli. Toko porter jugement de valeur té toko landa wana té. Simplement ceux qui moto le rôle yo olobi que ozongi na 3 égale 1 nous sommes intéressés pour te ba pourquoi ozongi mais vraiment ba biloko o italé biso vraiment to moni clair. Papa azongi na église kimbangiste. Ah, azongi na kati ya église kimbangiste. Ah, d'autant plus que yemo le bagi que normalement bakende qui retraite. Oui. Or ce que retraite silaka. Retraite sur que sili ozongi. Mais on a tout moni que comme prorogation sur prorogation il y a retraite. Bon, on a un dossier, on a géré un moté, biso to géré un moté, motona mota ko sosola, so on gonge beti na moté mané aruya na ikaka. Mais tant au lobby ndenge au lobby que tozala qui na retraite, c'est que retraite wana ezo osenge sila. Bon, pour retraite wana sila, hein, d'après yo, est-ce que ezo osenga nini, ezo luka nini en fait? Sur un plan collectif, je ne sais pas. Parce que Moutna Moutaïk n'a retraite en temps on est, et puis pour les raisons propres. Mais je sais que
tôt ou tard, on a une église. Mais comme j'ai dit l'autre jour, Moutnamutu a un degré né à réflexion, degré entendement naé, intérêt naé. Et en fonction de ça, en fonction de ces facteurs-là, il sera difficile pour qu'on fasse un retour on va dire collectif. Moi personnellement, ça m'a pris 8 ans. Les papas ma bande, ça aura pris 6 ans. Voilà, chacun fait à son rythme. Mais le plus important c'est que qu'on arrive à se ressaisir et à revenir à l'église. Donc je pense que retour collectif, moi j'y crois pas. Je ne crois pas qu'un jour il y aura un retour massif et collectif ici. Mais je pense que chacun, en son âme et conscience, par rapport à son entendement, il y a mon Kondimanae, à retard dans ce qui il est bon de rester dans cette position ou de revenir à l'église. Papa Pakis, tout na kati na mboka Nkamba, Jérusalem. Papa Diangenda oyazali koko na yo atikali kopesa biso enseignement moko pe yem ta komisi biso boye na mokola lelo. Koko na yo papa Diangenda azalaki mutu mazalaki lokola ngai na yo te. Azalaki nzambe. Mais liloba na ya lobaki ke tokokende ko bomba na Nkamba. Pamba te mabota nyonso ekoluka likamno sekoluka ekouta na Nkamba. Mibeko ekouta na Nkamba. Kasi epai bokendaki na retraite. Bazalaki koloba ke Nkamba eloko moko eza lisusu kuna te. Nkamba etongamaka lisusu te. Banda batika yango Nkamba eza kaka ndenge ezalaki. Et Nkamba, ce qui est exemple, ce que tu as dit à Bruxelles, na moni papa Kis, makila papa Simon Kimbangu, automatiquement na moni Nkamba. Donc Nkamba ezalaki lokola papa Nabiso, o bakendeki na 26 ndengi ba nini. Mais yo ozana kati na Nkamba yango na mokola lelo. Ben pression na yo ezali nini? Ndengo moni Nkamba. Quand tu dis Nkamba est l'eau morote spirituellement, c'est ça? Bon. Spirituellement, l'eau comme égalité. Papa bazali sous awate. Donc ezakaka to tikalika kana ba mausolée, mais l'eau comme ko ya mutuya na kati za susute. Bon, moi je dirais, moi personnellement, toujours à titre personnel, je dirais ceci. Chaque 29 juillet, Batbakanar Lokul, quel sambel. Dans mon côté, dans mon abandi, Moussobaye, Bafoukami Bazo Sambela, juste parce que Papa Diangenda habitait dans cette maison-là. À Gombe, j'ai vu la même chose, une fois ou deux. Ici aussi en Kamba, je vois deux fois la même chose. Donc, ceux qui déjà battent Bazo, il y en a juste parce que ils ont vécu là. Alors là où leur corps, rien que leur corps repose, vous comprenez? Et dans ces maisons-là, jusqu'à preuve du contraire, papa Simon qui manque là, les trois papas sont là, maman Mouille aujourd'hui est là, ma grand-mère est là, mes deux grands-mères sont là, et Koko Kinzembo aussi est là. Donc je pense que tout ce qui fait que nous soyons ce que nous sommes, se trouve là, rien que physiquement. Alors spirituellement, je sais pas. Je crois que ceux qui m'ont amené papa Simon qui manquent un Fukami à PC Mbot. M'ont amené papa Armand, maman Emily à Fukami à PC Barombot. C'est parce que Baza Banango et Banzoto et Fandia. Alors là où les corps, il y a ba créateur na bango ezali. Quelle dimension on peut avoir cet endroit selon toi? Bande ko bazali kolanda biso bouti koyoka na motuna oyo na tuni papa Pakisa, mais na réponse na ye apesi ke soki yoke na mokoto rien que papa Diangenda avanda ki kuna ko kosambela kuna parce que oyebi ke azalaki nzambe bongo esika oke na Gombe pareil
omoni papa Arma ofuka parce que yebi kazali mwana ya papa bongo esika banzoto na bango eva na oya papa Simon Kimbangu. Donc nkamba matériellement et spirituellement ezali likambo ezali. Donc ndeko na ngai epa ozali kolanda biso komi kosama na yo te ke na nkamba eloko moko ezali lisusu te mabota nyonso
tuna moko na place wana otuna pe lisusu. Par rapport na yango ceux qui to lobby likambo lingomba parce que mingi na 26 égale 1 bazolo bela likambo avant bango bazonga il faut réconciliation et salema. Or yo confirmer biso que bango baloba ki ba kei retraite. Yango tongto yeba na ba terme juridique. Est-ce que il faut to lobby la réconciliation ou il faut to lobby la réintégration na lingomba? Moi j'en ai parlé avec ma maman. Azabo Moï, Borotunae Sobolingi. Je n'aime pas le terme réconciliation. Je crois qu'il faut parler de réintégration. Parce que on est parti. C'est vrai, l'église après nous a chassés. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et je pense que Papa Simon qui manque et l'église en tant qu'institution. Et puis si nous avons surtout opportunité à réintégrer l'église. Les textes sont là. On peut les demander ici, on va vous les donner. Les textes sont là. Et permettre surtout à réintégrer l'église. Donc moi je crois qu'on doit parler de réintégration. Et la réintégration, c'est chacun, tout un chacun dans son entendement décidera oui ou non de réintégrer ou non l'église. Donc je n'aime pas le terme de réconciliation. Je crois que c'est un terme inapproprié à la situation. Ok, merci na ba précision wana. Na uzananga su na mituna mingite simplement na olobaka que question moko totuna ki na papa apo batuna ki ya milimo ya bato. Parce que nous pouvons bon raisonner ndenge tozako raisonner. Toki ko raisonner en intellectuel ndenge to lingi mais to yeba que acte ne sozako engager milimo ya bato. Alors papa yo ndenge ye. Mais lobby hier avant-hier sur mon colonie nous posait acte moko oyo et oriental qui peut moto mususu. Webi missile hein, avion de chasse. Sur ba bétian missile, ba pilote ba ebindeni ba dévier missile wana ko piquer vers la mer. Tango piquer azo kitana mai missile ezolanda ye hein. Mais tango ko sala remonter missile ko sala remonter wana te. Po sala remonter na distance moko ya mulai. Mais tango comme déjà à 2 mètres ya mai missile ko sala sala te avion est remonté missile ko na mai. Est-ce que yo en tant que avion au moins que ba missile bandako landa yo mais yo tango repiquer bo ba missile musu ko na mai. Na ina loba que baton su ba ki qui juré par papa Pakis pour bazalipe. Bah oui, balobi oh koko ya papa azosambela kuna ngape na kosambela kuna mais maintenant yo réintégrer bato wana yo lobini ni pona bango. Tant yo solaki na papa est-ce que solaki peut pona les âmes égarées. Voilà moto na ngai papa. Pour moi, personnellement, ce sont des faux prétextes. Parce que tant que nous sommes à l'église qui m'engage, nous sommes à été. Personne ne m'a demandé mon avis. Yo côté l'église en dengue na yo, papa en dengue na ye. Mutna mutaye l'église en dengue na ye. Donc je crois que pour moi ce sont des faux prétextes. Je pense simplement qu'on se sert de nous comme excuse. Tant papa va kenagi na mokoto, va bien un peu bandimité que boire dans la mokoto. Il n'y a aucune vidéo, aucun appel où papa Armand, papa Charles, papa Samy, babengi batoke botika boya ça n'existe pas. Les gens ont commencé à venir de eux-mêmes, je crois papa il va déjà raconter l'histoire plusieurs fois. Suite à différentes raisons valables ou pas. Chacun est venu à son rythme et pour ses raisons. Donc je pense que aujourd'hui c'est la même chose. Ceux qui se sont retrouvés à mon côté parce que papa qui s'y était n'ont pas été honnêtes. C'est pas vrai. Ils se sont retrouvés parce qu'ils avaient envie d'être là. Et donc le jour où ils n'auront plus envie d'être là, ils vont revenir aussi à l'église. C'est tout. Yasolo Bandeko, tokomi na suka papa Pakis ya émission na biso. Bosili kolanda ndenge nini papa Pakis auti ko nyano la biso, alimboleli biso, a expliqué biso raison na ye, oyo ya ye, a engagé mutu moko te, alobi po na ye. Kasi papa Pakis likambo nini okoki koloba na bandeko nyonso oyo bazali na 26 égale 1 na mokola lelo. Na ndenge yo komi na nkamba awa.
je n'aime pas donner des leçons. J'aime pas donner des leçons aux gens, mais je dirais simplement que si vous croyez en Papa Simon Kimbangu, si vous êtes kimbanguiste, vous devez marcher selon les principes de Papa Simon Kimbangu. Et parmi ces principes, il y a Bolingo, Mibeko, Misala. L'amour veut que, par amour, on puisse transcender pas mal de choses. Mibeko Zali Nini, le respect des lois. Il n'y a aucune loi qui est tombée du ciel qui s'est retrouvée ici. Toutes les lois qu'il y a dans l'église, à part les 10 commandements que nous lisons tout le temps, sont des lois que des gens, après concertation, discussion, analyse de certaines situations, ont décidé de mettre telle ou telle loi en vigueur. Et la loi, aussi longtemps où elles seront en vigueur dans cette église, il est de notre devoir de les respecter. Et ensuite, on fera le travail qu'il faudra pour emmener l'église là où elle doit aller. Ya solo bande ko balandi radio télévision kimbangiste ndenge na uti koloba tokomi na suka émission na biso biso nyonso to uti kolanda oyo ndeko na biso a uti koloba nde na mokola lelo émission na biso masolo to sukisi obele wana tozalaki na ndeko na so papa Kisa ye azali koko ya Papa Simon Kimbangu pe na loboko na ngai ya mwasi nazalaki na ndeko na ngai responsable ya Preski na paroisse ya Saint-Ouen Papa Maludi nde ngai moko ndeko na bino Papa Lambert Makomimo animateur ndeko na biso toko na biso ami kitisi asiaye azala biso awa toliko benga ye to bengi ye akiko fuka ami kitisi tanto pesa yote atelemi ye moko soka sisi moko tozongela ba oyo bandimi ya 26 pokile babango takanisi tanze koki tobengi Papa Lukubika Kimbangu Simon Pakis esika ezali telema lekaliso pona wana totiki bino nde mbala ya sima tokutani lisusu ndenge zali bomesana na biso na émission masolo Solo
ozali nzambe kati na bato mokili mobimba miso na bango batali na Yerusalemi esika yo nzambe wa banzambe osangi elombe na kombo ya Simon kiba ukiangani mokili mososo nete kija ejali na yo pesa kimya na mabota maso machali kozuka yosu mamona monenge na yo basepela pesa kimya na mikili miso machali kozuka yosu mamona monenge na yo basepela Mugongo na yo tata, mugongo na yo Idele bainga bajali kojela liloba na yo Okili mojali kombuluma maele mabaki masiki Ilangu kiangani onigisi mokili Okili mojali kombuluma maele mabaki masiki Ilangu kiangani onigisi mokili Mokili mobimba miso na bango matali na Yerusalemi esika yo nzambe wa banzambe osangi elombe na kombo ya Simon kiba ukiangani mokili mososo nete kija ejali na yo pesa kimya na mabota maso machali kozuka yosu mamona monenge na yo basepela kimya mikili miso nishali kozuka yosu mamona monende nayo basepela loba mugongo nayo tata loba mugongo nayo idele bainga bajali kojela liloba nayo mokili mojali kombuluma maele mabaki masiki Ilangu kiangani onigisi mokili mojali kombuluma maele mabaki masiki Ilangu kiangani onigisi mokili ojali nzambe ojali nzambe ojali nzambe ojali nzambe ojali nzambe ojali nzambe solo mokili oyo ejali ayo kijani nzambe solo mokili ejali ayo kijani nzambe lakisa solo ekeyo ojali nzambe ojali nzambe yonde ojali mofonze wakagunzi evangeli fesuka utomuvisa yo solo yo joni jalo kumuto yemfela yo ojali nzambe utomuvisa yo solo yo joni jalo kumuto yemfela yo ojali nzambe solo ojali mokili solo ojali nzambe solo ojali mokili solo ojali nzambe ojali nzambe ojali nzambe ojali nzambe ojali nzambe solo tango ekoki tango ojali nzambe solo tango ekoki tango ojali nzambe abota masomi kili moya koluka kimbia na shamba weke omongo tiwa kenya wali kuna na shamba kambe fondona solo kacha ezondinga nange mozana ojali nzambe kambe fondona solo kacha ezondinga nange mozana ojali nzambe solo mokili solo ojali nzambe solo mokili solo ojali nzambe ojali nzambe
Ocha